un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre cette émission Chronique des Stars. Ce soir, je reçois un invité, une icône de spectacle vivant, plusieurs fois champion du Congo. Il est né dans une famille modeste, il a pratiqué plusieurs fois les sports de combat, entre autres le judo, le karaté, le boxe. Il avait pratiqué aussi le cyclisme et le football avant qu'il ne devienne catcheur. Mais avant tout, je vous invite à suivre les génériques. Bonsoir maman. Sangonini. Sangozali mingi na mituni yokopesa ngai. Ah, merci Nandongo Yanoli na invitation na biso moko alelo. Uta obandi mosalo bi 45 ans. Mais l'expérience aux ali nango. Ba critère ni nesengeli kacha malamu azana nango. Na catch. Pour la bani na boxe, judo, karaté, handball, c'est-à-dire cycliste. Donc il y a multisport. Bakangana na police na beta muzuni na kabana balokani nike okuna kuma kuluna sportif na kuma bo ngata yo ko benga ngai ke dingo ya usana nga défense mari kamuna ngai na ko ba ke na bureau l'état ponga za l'état te na bala mosi na ngai na bota bala na ngai na suminda kuna ngai na sombo voiture na ngai na discipline na ngai oyo ya catch alors on ngate ke mutu parce que elo ngai ngara mingi bato basalelanga critique mpona nini nayeba kolongola place nazali nakoma na place mosusu so osalinga critique te ozokumisa kaka edingwe en tout cas nakomona oyo ali fanatique na ngai te. Je comprends bien eza parmi peu moko bacritère oyo eza so oza catcheur kokende te mpona kodéfendre mpoka oza moto makasi okotela moto obeta non mpona ngai edingwe nayebi nzela wana te so nayebi nzela wana oyo ayebi ki aza na problème na edingwe okopesa numéro na yo aloba nini ki oui edimba menasaki na sika boye edimba asambaki na biro te nayebi makambo wana nano na nsima na biro te bananda bandi sport na ngai jusqu'à présent nakoma na biro ya leta te. catch oyo bino bosalaki wana betela biso na masolo ya bakao masolo oyo lelo boye na kati ya bitumba c'est vrai eza spectacle ya lutte des définitions soki bana biso bakobinisa na moment nini yo yaki omonaki no il faut kotia mwa danse wana et créer ambiance. Mama motuno tuningisa mutumo kitoko parce que mingi bayebaka te catch eza spectacle ekeneke jeux olympique te ele spectacle biso na bakatchera poto tozali ndenge moko parce que nga nabundaka awa boye naza na ringi moko ya malonga te avant na bunda bakomata matiti ya mabaya baza kotia naza kobunda ndenge naka me bango baza ringi na bango eza na barasor soki babwaki yo oza kodenda likolo ya ringi eza komortir bachoc mais ya biso tozobunda ndenge naka kaka likolo ya mabaya na mabaya alors omoni siko place balobaka nini ke bango baleki biso me baleki biso te soki baleki biso ngai mpe naleki bango na nini na makasi to na kisi mama pardon na moto oyo otuni ngai tikana limboye ayobi catcher nyonso asalaka catch asimbaka kisi oyo alobiki ngai abundaka catch sans kisi eza lokuta mpo oyo ya ngai emonanaka polili nasalaka na poli parce que eza spectacle nasalaka polili même na poto tomona ata mosusu bachambre américaine bazobima asimbi cercueil asimbi skelete ya mutu azobima na yango soki aleki edingo otabimi nango edingwe faux catcher yango nalobaka yango bien bakongoli bazoba nini ki edingo azali faux catcher banda natiki kobunda catch nakobunda na libanda estce bomona awa na RDC catch zobunda lisusu catch zobunda lisusu te nga na bakatchera poto toza ndenge moko bango basalaka kisi nga mpe nasalaka kisi me ya ngai kisi edomine bato nyonso to yata mwana yanga somo. D'accord, tozonga la réalisation
et pas puis Rémi Azwami Kalemba na Jonathan Bianga tous les soient extraits moi quoi catch américain toujours pas catch congolais tout l'année les canaux boni temps tous zonga il y a dit ça commentaire le lengi à bakachimi balé c'est vrai ils ont spectacle mais côté musu to moni pe moi bitumba pende zalit par rapport à abiso to monabo bon na roba ki yango bien na mboka tsa dona ring spécial ya usara kachite ba ring spécial usara kach ezana miki da poto miki baraba ni ki edingwa ke na poto abu gagner ta kacher mokote mais na kena poto na bunagi 7 combats na une année na bundi tous les 7 na gagné yango na zongi aba bakama bomoni ba band ndinga ngina ba band baraba ni ki edima ko sali ka moka malongate bango na poto bazo bunda na ring moko spécial ngana zo bunda na ring oyo ngai moko na sali se awa na shaniki biloko na ngobna do ba no na ngobda bien ko bunda catch et donc on attend que ce soit que catcher na sebo et catcher ko ko ya bien te po azobanga no kita ko za choc o soka ki choc le ba ko na sauter mais bango bazana ba tapi bazana surtout ba o so ato boaki akoko ya ndimo ka bien o mo même na di banda ya ring ba ti ba tapi po soka ko ina se passer za mo ko ili ko ya tapi mais biso soko ko ina se o ko ili ko ma ya mabanga penza ya mabanga. Alors comment possible ngana ko dingake na pesa molinga na ngai agno joko bon ce que je ko le bidon ko ndana na ozanga de ça ko ndana na ko le kanambalo na banza na rubrique pa biso tozana vos questions to le ka ki peli banda na fédération to komaki na matete to le kanaki balobaki boni to kozonga siko na banza na réalisation to landa rubrique wana vos questions. Bon, motokutani. Champion. Ndenge maki bazala na kache. Mwana zala na musicien. Isala ko ndenge ni pona yebi yona maki baba misala moko. Yamuna mwe maki bakindelo assurer des ring, l'équipement complet. Ngana o personne, ngana mtaba nzete kaka na nzete o personne. Ça la ronde bien haute il y a pour la Guinée à ça la musique la bana mibali wota mingi tamba tabe di banda te moko sa kacher asko na France moko azami musicien et pas fabricant ngana ko poser moi na ngate que il faut obligatoire au sala musala te non la parole ba mote yimo ka puna ki mi musala na yi ari ngo sala musala parce que nga papa na bon se vina ngana kachi maki di pape amoniki papa bon se bon se vina na kachi nga pena na nzere papa nga pena bon se vina ngana nzere kachi esini ngai motuna ngana tuna yo est-ce que au moment teke ko zamala au préparer ça c'est jubilé na yo pour otikala kaka monument ya catch congolais et puis na jubilé ko salisa total successeur na yo nani ndenge ozo kende déjà beau est-ce que se préparer lobi na yo nani ko remplacer question na ngai ngana tuna yo dingo c'est ça question kitoko nazana moto ngona ko remplacer te na ko remplacer be mwana nga parce que tangu nzamba zalaki atikaki makambo surtout et pas moi né Jésus-Christ atikaki Abraham te atikaki Jacob te atikaki mutu te atikaki moi donc bonheur atikaki pas na nyimo na famille nzambe ngapena l'égoïste
Na kotika moto mosusu to préparer moi na ngaza pour ça na kina poto akino yeko la sport ngala zo sala. Réponse dans la On posait question à Goyeba, il a quand même fait son temps. Hein. Ça fait très longtemps qu'il est sur la scène. Il y a catch. Tinaba, Jalele, tout ça, il continue. Mais question à Goyeba, est-ce que Dingwe, lobby, ou surtout Kanzoto, et Boipe, c'est-à-dire moi, ma tapé les pour peut-être âge, et ainsi de suite. L'obité qui m'a payé là, mais âge. Alors, question à un certain niveau, sur le niveau que moi, vous préférez au Manan. Est-ce qu'entraîneur, tout peut-être administratif, tout nan. Donc, il m'a dit, c'est que H. Poussani, je préfère comme un acteur à film. Pour jamais, je n'ai pas eu entraîneur. Pour ça, na comme entraîneur au sala kama ndenge ngana sala ya kotinda nini opesa batu na famille au sala bo stimi bakisi alors malamu yari kaka secret ngamo utikana garder yango et Dingwe akokuma na ye acteur ya film na posé na ye di moto na ngenge pourquoi ça na maîtrise des années de mission partout na mona na télé azala na maîtrise te neti basportif nyonso bazalaka ye ezalaka kaka défi na défi la koregrete mingi soki abikinaka na maîtrise na télévision te télévision ezali eloko na fani nango pendant 45 ans eya lokola poche na ngai mpo moto asalanga mpenza nakoma mpenza ndenge oyo yali kobeki pene basunga nzinga natanga sumaze ya antenne a bango to basala mpo Dingwe azala pas possible na bosa na monter na la maîtrise na télévision jamais makambo ya lobi wana mais ba azanga kinde liloba ya koloba ya ona lobi liloba wana merci on s'en va na vedi na ebi ke bientôt il faut ça jubilé pour Koli déjà faut ça jubilé à catch Koli aux a monument à catch congolais mais on a aussi pour la souci na mise en majeur il y a pas eu ça la jubilé à catch ngana to simba na po ngana ni aussi sa carrière wana ya jubilé wana mingi baya ebele nazaki na banaki catch na 72 na ye kozwa titre ya champion du Congo na 82 jusqu'à présent nazalaki kaka champion du Congo oyo akoya na ye kobete Dingwe oyo akoya na ye kobete Dingwe ngape naespérant ke toki komona na stade baza komona ke di comment le nom ndenge ah Dingwe apolaki kaka Dingwe aganyaka yo pole biso nini ke oye avant na sala jubilé ndoto na makasi na sala jubilé non sala jubilé na mte kamata mukanda koma tina na bureau na ngai ba ko répondre yo o tini copie na ministère o tini copie na fédération ba ko patronner combat na di prêt pour obéta Dingwe. On a accompagné mon soutien à la kate. Compagnie Nangai Tongo na Kekachi. Pourquoi na Kekachi? Au s'entraîne-t-il là? Ah, mais comment possible? Ngana sala entraînement ya catch, na sala pas entraînement ya kisi. Pour ngana lula kisi lokola biloko kolia. Soko pikisinga kisi o di problème nanga. Mais bala moi si naza moi la pasteur. Oui, moi c'est dans si vous combinez la kisi na mamanza meneni na. Moi c'est dans moi na pasteur. Est lié. Ngaza na kamunanga mutu mutana shwana hii. Yo c'est dans ko fa le to ko kene fana c'est kama ko. Soki yake na lifelo. Ngana kena panzambi. Na ko bet les copies pa ikote na ngai. Soki pa ki pa ya ipanzambi ngana kena lifelo. Akolila nzambe abeti cop. Ngapena yipana hii. Copie partout. Mais est-ce qu'il arrive aussi des fois dimanche au Kosambela? En tout cas, maman. T'es hein? Nandimwa pasteur ti. L'église est un pasteur. Ti, ngana sambila. Nasema neo apostolique. Ah, kuna pasteur azarate? Nazali mondimia neo apostolique. Oyoki. Dimanche poké. Chaque dimanche na l'église. Chaque mercredi na l'église. Bon, dina. Avant la na priak.
na lamuki na prie pour le bike nzambe apesi ngai pema ya ofeli amonisi nga mokili ya sika nakoki kobosana ye te. Mais si on dirait que bakisi on comme on ba grimace bato mo bangelo ka obitanga ba bakisi po avoir na wango likambezate mama tango si micro ba se meki banini nakoki komeka yo te ngati ba bebe la bato bazali te bato wana te parce que to c'est émission nga na yo te ye ni no to meka te meka te pardon. Et bon, to betana un peu mon lisme qui est la Renaissance le lobo. Pasteur a olé la télévision, to l'a dit. Il paraît ils ont battu que remettre un bongo pour que déstabiliser l'équipe ya Renaissance. To quoi l'équipe na télévision nationale bona olinga. Yo peut pas opinion na yo bat balanda. Ezanini est-ce que vous en a kata makamba ngoto ezaka ba biloba loba ya Kinshasa. Na la na voyage na boka papaya. Na qui coup de téléphone leki balbike pasteur mokuna afundi edingwe pour makamwa Renaissance. Na ye namoni batini ngai mukanda ya parquet na tuma de paix asosa. Na ki na kuma kuna namoni bafundi mukuna bafundi edingwe. Oya muna kita ngana mukuna baba psaka ngambongo na déstabiliser Renaissance. Aya aloba na ibi problème mokote mama. Solo bi kina zo freiner quartier tel na ko mambara mona banini ke winga na parce que ngalo kan zambe na bango. Na ngate quartier on tout ça succès ko leke dingwe. Sur mo ça le succès ko leke dingwe na question visa, passeport, billet kende kuvane pa nzambe. Tant bino boute na kati wana pepe wana ndezaki makasi wana bato ba CPA nango bande ko la musabato. Mais les lois vraiment comme discipline mo comme en voie de disparition. On le vit bien. Tala bakache bazobunda. Tu ba Selemani. Kamati ba saki bakangi na barabara bazobunda. Mais tant que ça tagina ba Puma, Zefi, Papa Wemba, Babo Tamberki. Le stade 24 novembre. 24 novembre oui. Tozobunda kuna. Maîtresse kasiko. Bango bazo professionnalité. Babiga nini tikelo sala tout ça la catch. Tanto bali bakuluna. Na butu bakosini kelo sala catch. Alors er moko boye bakono bakuluna. Elle faut y bisoter, elle faut y bakonzi o bazo la catch. Mais le lopo olinga makidiba atambola ndenge yozo mema catch ngo le lobo. Non. Moi, en tout cas, azotambola kitoko. Jamais bayokana nukema kidiba même na poto kuna bakangiye. Akino sala trouble, akino sala bokomela balo pipi. Na autorisé pe loko lobi ke catch ezakisi. Yé pas ke gatambola nzela ngo. Na lakisa enzela. Yakisi. Ngana bomba ngaiti. Na lakisa mwana ngaitala. So comment il kasa oyo o sangisna oyo salibo et ko sala solution telle mais moko na bomba ko na ngalo ba kofi ngazalo ko kofi so ali kacher na ngoti mutu makasi o sali 2 jours 3 jours na bengani nyokende so la biki o ya kacher na ngai o yepa na ngai o sala catch tanto na ko senga yo boye ko sala catch o le ko zolo kum pona peso honneur ozana mutu yoko pia na famille au pesangai pourquoi ba kapolile ta soza na mwana kusala kachi ko ngati mwana sala kachi mais yum dime mwana sala kachi ndeni o ngamona imina nazo protéger ah OK ngamona imina nazo protéger mwana ngai ko ngati mwana sala kachi pour plus tard aoke luka kisi boye ngangamuka ko sai sa mama na yo ko mama kufi orike mwana mtapesti. Mais il faut protéger banana ngai. Ça va? Relation avec la fédération et Zandengeni? Relation avec la fédération, l'IT, la catch. Tout le monde a bien dit. Pour nani? Parce que Bango va trouver bomi catch. Même si il y a catch, il y a un commis catch. On m'a dit qu'il fallait payer comme un moment où au Tikana, on y a surtout un moyen ordre ici kawana oko senga pete tenga za vuka
naza maître avocat ya bakatiere sango olika mabe bakatiere bazofuta mabe nte nga na telemeli bango futa ye malamu ya droit na ye epesa ye ntango tozalaki na ministre Denis Kambai alingi otyanga président nga bino excellence nakoyola président te osi nakomi président moto akoyela so bakatiere ate eloko nga nalingi na gouverneur na biso Mbuta na ministre na biso na président Kati bayi baotali kamba Kati soki mobulu ezokuta mingi na kati ya mboka pu bango bapesi permission na bakatiere bakoma bavoyu edingo nayebi kotala so babengai ke edingo komba place tel nakokea liboso natindi bato kende kotala sala ngo eza ndenge nini so sala ngo eza bien te na bino nakobunda te mpona obebisa honneur na ngai te baspectacle mpe odayaka na bafutaka me mbongo ngai na kosenga bango bakokopesa ngai yango te parce que ngai edingo so nabundi il faut enveloppe dernier combat na yo obundaka awa to mpe libanda mboka ezalaka kan dernier komba nabundi na Kinshasa oyo nabundaka oyo napasolaki moto michopo yango touti olanda wana te oyo nabimisa moto michopo wana eza baprise mpenza ya suka te ya suka te po ezali mingi alors ntango esilaki nakendeki Gabon nakendeki Angola kuna mpo okendeka nakendeka nga so nabimi nakendeki koyiba te naza moyibi te nakendeki kobeta mpe nazongi mais lokola koveleki paka ngai te ya na vie siko décision soki nakobunda combat contre moto ya Brazzaville nakoyebisa nga adi oyebi dingo oyo ya loboka Jésus soki elobi likambo ekosala pesanga lar nga na pesa olaire parce que meme na dio olaire kuna ye nango awa baopesanga rien lesele moto apesalaki nga voiture jeep elaki Denis Kambai ntango bazopesa baleopard bajour ye mpe mbalo bapesaki yo bajeep asombi jeep moko na balabala aye apesi nga binini pene elaka fana titingayo micro nandimi yango na Christophe Mozungu apesaki ngai voiture Mercedes le reste etikali rien va même na kote hôpital nasali 45 jours na hôpital gouvernement apesi nga te eloko moko te maorke nasali beaucoup mpona mboko nasali mingi 45 ans na sport mama eza moke 45 ans na sport natomboli mboka na biso nasali nyonso me bayebi ngai te ata velo bapesa ngai te bon souvenir nini openza bo ata na mbongo ya kachi oyo moko bande kobundabundana ogarde yo souvenir ne ya kachi oya malamu naza na souvenir ya kitoko nasombi ndako na ngai na mwa ya kachi ntango nalaki contact na Pepe Kale nalaki contact na Franco bazopesanga baide so baju marché babengi ngai edingo eyaka twana marché tel nakokende na marché wana babi nanga kamata oyo bomba nasombi ndako nabali mwasi nanga na mbongo kachi nabuti bana na mbongo kachi souvenir na ngai kitoko yango wana souvenir na ngai ya mabe mama nanga na papa nanga bakufa bale mbongo na ngai te na banza tokomi na suka émission caméra eza wana mwa lilobo okotinda na baleki oyo baosala mosala na basala yango lolenge nini parce que lelo boye soki oza edingo ye toyambi yo na chronique des stars parce que kombo esi ekenda tout d'abord na félicité bana ya commune ya Matete pour jamais dans tout monde na molière te ke commune ya Matete esali dekabo na kosenga na papa gouverneur Kimbuta akoki kopesa bana Matete ata trophée te pour Matete mbulu elaka te petit nanga jobora kufi bayoki nga ambassadeur na bango na lobi bavandi mpe calme bayoki toza na coach se Libenge avaiga na Matete coach Libenge so bapesa batrophée na bandi bourgmestre biso Matete nde akozwa trophée wana parce que na Matete nani toyoki na likambo mobulu ya mabe eleka te message na bakatieur baleki oyo baosala mosala wana batambola lolenge nini
balanda nzela nga aza kokende mais eloko na koloba bobosanakisi te bokoko yango eza spectacle kobosana yango te oyoki mpo kati yali sport te kati yali spectacle oyoki kati yali spectacle soki kati yali sport nde tokendeki bajeux olympique parce que ww ya États-Unis eza fédération na bango ngai mpe naza na fédération nanga komona yango tout va changer kaka na matete kuna nakipa makambo ya ministre te nakipa makambo ya boye ngai na fédération ya nga moko président organisa bakomba ngo ndenge nini epai kote mosu okolela soki motu mosu abengi ngai edingo toza na besoin oyo osala komba ou bien na Gabon na tuna bango tokoya combien de personnes oya 2 personnes te nanga 2 personnes te naza l'équipe nanga foto ya ta 5 ou 6 mais wana baa babiro te bakatie baeske biro ebundaka te mais bango baza na posaka ya edingwe pourquoi yo omemela bango 5 catcheurs me bonga na kokende bunda kuna komebalaka nga moko fo bango mpe bayala te fo bango bakencourage nga meme malgré tout nakomona bato kuna me nakomona bafanatike kuna fo nazala mpe na avantage ke premier combat namoni abundi premier combat contre ye lobi bakotyanga contre ye nafona tala je na ye eza ndenge nini bango nde bato bakosala couverture ya combat ya ngai yali sengo mingi bana matete na fesite bino boyoka ongo nazoloba na bino bolanda bomesa na bino bozala kwa bakomini mosusu te lokwa toyokaka moke moke njili kimbanzeke mbinza serimbao mobulu ezobimango na bakuluna epa na biso tambola na chenete ndenge olingi po soki bazwi yo bayebisa edingwe zala si biso moko tosala jugement parke eza na matete dema eza na matete me tokipa bango te biso moko tosalaka jugement na ndenge na biso pour ke otika makambo parce que toboyiki yo akendeki parke ake prison 2 jours abimi aye libanda ango na rie biso moko tokosala oyo biso tokolingi na matete jaidi merci totondi yo botondi mais nalingaki nde toclôturer émission boye osepelisa bana Congo oyoka musique chrétienne non banzembo nini oyo ata moko oyo lelo okoyemba boye ata mongongo eza malonga mingi te oyo mpenza etushaka yo musique nini bamisi baza ebele toza na bafrank mulaja balain moloto bamatu samuel badeni ngonde nini otangingaka bango kaka bongo otangi bato mosusu te kasi nga naza koyede yo te mosusu yo oza na nzembo oyo esepelisako wana ya nzambe obi ntongo etani okumisaka nzambe yango wana sikoyo lokwa to désannonce boye nga nalingi oyemba mwa nzembo moko mpo bato basentir ke non elingo mpa boyemba ayembelaka nzambe ayebi oyemba te mayembelaka nzambe yedi okongo bebisa nzambe me nga ninga yo clôture kaka nzembo oyo ezokumisa nzambe mabe makambo osalaka nyonso nayebaka nanga nyonso kasi nalobaka te o po ntango ekoki nanu te mokolo konokela mbula na balabala ese okoyeba te mokolo komisuwa na lolemo soki yebaka wana kolela yebaka wana kolela na ngai nakuna motema nazwaki yo mai na ngai ya komela nazwaki yo nazwaki yo oreye na ngai nalalisaka moto mpo nazwa pongi eze mazambe ayedi yo komano comédie bon kasi na binde oyo ya nzambe oyo okotisi na bana okendeni Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique. Bye bye.